Cynthia Wadol alobi oyo nyonso alobaka na ye aza na nyama akofuta. Donc Wadol lokola abwaki message wana ezali deja kobimisa tsunga na solo ya rando. Alors nga nalobi tika napesa bino ba oyo bozali kosalela ye campagne ya mabe boyeba deja bopupula ye bongo ye mpe apupula bino totala soki na 2020 Cynthia Wadol akotika kozala baba akokoma koloba toko soki akotika koloba na bafoto akokoma koloba na monoko. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Cynthia Wadol alobi oyo nyonso alobaka na ye aza na nyama akofuta. Donc Pamela Chikola akofuta, Miriam Mokonzi akofuta. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoïde, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, la kanisa boyebi Cynthia Wadol alobaka te. Mais sikoyo akomi. Bien sûr, azakaka okoka olobate, mais kote kokoma, akoki kokoma. Akomi yango toujours na page na ye. Alobi baza kosala ba campagne ya mabe pona ye. Mais ngana luki partout na moni mutu azali kosalela ye campagne ya mabe azali te. Mais namona basalela ye campagne ya mabe. Nani asalela ye campagne ya mabe? Ezali ndeko mwasi oyo bomoni ye, bomoni aza kobina. Ndeko mwasi wana nani? Miriam Mokonzi. Alors, Miriam Mokonzi nde mutu asalela ye campagne ya mabe. Toyoka na munoko ya Karine ke alobi ke Cynthia Wadol aza na nyama. Tina mokolo lelo nano tomona campagne ya mabe te. Karine Mokonzi asalela ye na media. Na kanisa biso nyonso toyebi Cynthia Wadol na media. Toyebi Karine Mokonzi na media. Toyebi équipe nationale na media. Toyebi Miriam Mokonzi na media. Bakisa 29 na media. Toyebi Pamela Chikola na media. Elingi koloba soki batolingi toyeba nani asalelaki Cynthia Wadol campagne ya mabe. Ezali facile tomona deja mutu nini asalela ye to batu nini basalela ye campagne ya mabe na media. Ezali nde Miriam Mokonzi El Paris yende mutu asalela ye campagne ya mabe. Obakisi ya ye moko Mamalek Pamela Chikola, Mamalek El Paris parce que na Congo toyebaki te ke azalaki Mamalek na ye. Toyebaki kaka azali mwana associé, azali mutu oyo azali opase na super talent l'équipe nationale oyo ya Karine Mokonzi avec les Ketchup mwana
Scotch. Alors, sikoyo, mama leki na ye, El Paris, Pamela Shekola, yende mutu, asalela ye campagne ya mabe. Me na yebi te mpo na nini Cynthia Wadol azali koloba baza kosalela ye campagne ya mabe. Seke ye moko ayebi yango na ndenge na bango ya famille. Po mutu aloba oyo aza na bokono ezali mama leki na ye. Mutu oyo toyoka aloba ye aza na bokono ezali Miriam Mokonzi. Donc elingi koloba soki alobi bato baza koloba na ye ke ye aza na nyama ti sikoyo bakosalela ye bakampagne ya mabe mpo na makambo etali nyama bokono edétermine seke azali koloba na Miriam Mokonzi to aza koloba na Pamela Shekola parce ke ti lelo nanu tomoni te soki Karine alobi yango lisusu to akoloba na bandeko mosusu oyo bayoka na monoko ya Miriam ndenge alobango to bayoka na monoko ya Pamela Shekola. Yango wana soki alobi bongo alobi na bango pe abakisi ba oyo bazali kosalela ye campagne ya mabe boko futa. Donc elakisi boko futa ndenge tozalaka soki osombi kwanga ofuti mboko. Ndenge tozalaka soki oluki makambo okofuta yango ofuti amande. Donc bino pe oyo boza kosalela ye bakampagne ya mabe to ba oyo basalela ye campagne ya mabe kobanda na Pamela Shekola, Miriam Mokonzi El Paris, Mama Leki El Paris, bango bakofuta. Donc aza koloba na bango mpo na ndimi te aza koloba na Karine mpo mingi bakokanisa aza koloba na Karine me na ndimi te loba oyo balanda Miriam Mokonzi to ba oyo balanda Pamela Shekola. Nazoloba te ba oyo basala ba analyse, ba oyo basala ba analyse to ba oyo basala ba hypothèse, ba oyo basala ba émission, bango bazakaka bapanzi sango. Bango bapanzi sango ya makambo bayoki na monoko ya Miriam El Paris, Miriam Mokonzi Wet El Paris 29. Pe bayoki yango na Mama Leki El Paris, Pamela Shekola. Yango wana bapanza sango. Donc elingi koloba ba wana bakofuta te. Me ba oyo bazali kosalela mwana ya bato Wadol campagne ya mabe bango nde bakofuta. Po Wadol ye azasi aza na ye na bokono edéterminé te. Fo kondimela ye parce que ye aza mokolo nzoto. Lokola alobi aza nango te biso mpe tokondima Wadol aza nango te. Me soki olingi kolinga ye en tout cas fozala kaka na kobanga ndenge ezalaka mpona kolinga moto nyonso. Moto nyonso soki olingi moninga en tout cas fo kobanga toujours soki aza nango to aza nango te. Po bokono elobaka te ekomamaka te. Bon ere moko elobaka me soki elobi ntango mosusu eza nango malaria. Yango wana Wadol lokola alobi azalaka nango te biso tondimeli ye. Kasi oyo alingi kolinga ye, oyo alingi kobima na ye, en tout cas kondimela ye bindimela te ndenge ye mpe akondimela yo bindimela te. Yango wana fo kozala toujours na position ya mayele. Me ba oyo basalela Wadol campagne ya mabe si bozwi message. Soki message yango eza ya rando en tout cas pananga soyez les bienvenus po ezali eloko oyo nga nalingaka. Eza rando. Nazolinga namona ba rando ya kitoko ya sika ya 2020. Oyo na 2019 atiki rando en tout cas eza kaka malamu bonne chance bisiko kei na monde ya sans rando. Na yebi te soki monde ya sans rando eza na planète nini.
mais biso na planète oyo tozali mabele o babengi terre. En tout cas mabele oyo ezali monde ya rando. Donc 2020 tokoti yango mpe toza kopréparer na barando. Surtout nga naza kaka kozela natala barando. Yango wana Cynthia Wadol lokola abwaki message wana ezali deja kobimisa tsunga na solo ya rando. Alors nga nalobi tika napesa bino ba oyo bozali kosalela ye campagne ya mabe boyeba deja po bopupula ye bongo ye mpe apupula bino totala soki na 2020 Cynthia Wadol akotika kozala baba akokoma koloba. Toko soki akotika koloba na bafoto akokoma koloba na monoko. Tolingi sikoyo tomona Cynthia Wadol ndenge aloba po atikala koloba te ayebi mpe makambo ya koloba te. Aloba mokie kaka na Congo me banda katisa amata avion akita na bamboka oyo Rome. Lelo yo abosana même koloba ya moke wana na yebi te soki kobanga ya avion ndenga katsa mai to ndenga mata dingi esala ye bongo ebungisa ye biloko nyonso. Mais Cynthia Wadol atindi message na bino ba oyo bosalelaka ye mpe bokosalela ye bakampagne ya mabe bobosana te bokofuta. Nayebi te soki akofutisa bino na losambo to akofutisa bino na kopupula. Mais nga na kosuete afutisa bino na kopupula na rando parce que eza eloko oyo nga nalinga. Eloko oyo nga nasambelaka ezwa mapamboli. Oh rando, rando, rando ezwa mapamboli. Rando ezwa nguya 2020 oyo ezala ya rando. Internet eningana. Ba oyo balobaka te baloba. Ba oyo bapopulaka te bapopula. Ba oyo bacholaka te bachola. Oh rando, internet eningana. Kaka nde rando ya bitumba ya balabala wane epekisami. Rando ya boloko epekisami. Kaka rando ya internet. Oh rando, rando nde kuboye yango wana Wadol atiki message oyo nyonso alobaka nde aza na nyama ye aza nango te. Bokofuta kobanda na ye moko mama na biso oyo ya maboko milai pe ya 21. Na sukisi awa botika na malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.